MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bana MDG TV Mafuta Yasika nzamba mona papa mbolela ngai bino na kombo na Yesu bande ko ba bolingo to lisu na cadre ya actualité ko pesa bino basango ndenge to mesana pe ko pesa conseil les amis kande bozo mona na bilili et pesi pasi pe mawa biso ni so biser na biso Nathalie Makoma groupe Makomo epesa ke sengo na mitema na pe na mabota. Groupe Makomo ezalaka modèle surtout ya ba jeune belé parce que ba bima na style mo ya bango moko mais gospel ce style ango na ba vivacité to bi musique mingi ya ba gospel surtout à l'époque lelo te oyo ki lelo ye to mona ba variation to mona ki lelo ye na mambo misusu mais à l'époque to ba banzembo nzambe ezalaka ba bilo moko ya limemia kimia banzembo mobwe mokote ako siko bana mobwe babimi na style moko boye oke nzembo soko yoki fo sepela nango ozala mokolo ozala mwana moke ozala mwasi ozala mobali babana yo vraiment ko communiquer joie. Tout le monde aimait le groupe Makoma, tout le monde aimait Nathalie surtout parce que yende muto azaki cerveau moteur yende muto azalaki si soki tokoloba 80% mutabana ko sala groupe wana ezala oui parce que kolongwa na ene muto sala ke groupe elala pe eyokana soute bande ko toyebi ba Makoma basi kitoko mibali kitoko toyebaka Nathalie vrai chérie na mwindu mo boye bien mwindu mo boye propre mwindu mo boye lelo oyo qu'est-ce qui est devenu Nathalie Makoma batu nyonso bakoma so ba monika photo anati batu baolela mwana mwasi oleka munene mwana mwasi o problème nini mwana mwasi oyo bandeko na ngai muko mususu kande toyokaka batémoignage kandi ndenge epesamaka ndeko moko azopesa témoignage alobi bazala na mabondeli parce que Nathalie bakoli na Allemagne pardon na Hollande et message ebima que Satan aza na kanda parce que na musique na bango bandeko ezali ka esengo te babande ko communiquer kaka makinu te mabina te non babande ko véhiculer message penza moto oyo azali na eloko te kasi nkolo alobi na ye nakopambola yo un message d'espoir. Satan akosepela te en fait na ba message na bango il communiquait la vie il communiquait la joie babandaki ko babenga ngonini babandaki ko évangéliser nimelaka komona Yesu masi ya Nzambe akobikisa molimo na yo ndeko nanga nimela napesi yo nde motema na Nzambalola yo moko Nzambe yosa. Et puis chose bizarre bandeko bana Makoma kenda oyebi ke ata groupe moko te ebima susu et reproduire la même chose na eba te pour nini na posera mituna pour nini. Et pourtant ba musique gospel ebele bimaka ebima bato ebele babima pe na ba mo ba style mo particulier mais ba conquérant babima aso mon frère nani beta rego de frère José Nzita babilo kone mais ba Makoma bandeko na ebite pour nini mais bon nyonso makambolo ba na ba kinoa bandeko nanga message ebima que Satan na kanda alobi arolongolaka mutu ya train
Bino boyebi train so balongoli en moto esili esili train ko dérailler et puis en tout cas so bo survivre et de faut beaucoup misanzambe Satan azali na kanda lobi a longolaka moto à train. Effectivement diable a longola moto à train. Regardez ce qu'est devenu Nathalie Makoma. Bandeko moto ayebaka Nathalie Makoma ya lobi tango mona Makoma lelo fo bimsama émission. À moins cause à moto moko tu as 5 heures. Tu es 5 heures pardon. Oyebi nzambe te. Mata moto ayebi nzambe te. Wana bo moto kati na ye oto bengi compassion. So amoni nata olela. Bande onanga. Nathalie akenda kokota certainement secte oyo bande koza na secte moza ba sataniste. Bato bayebi nde bato na balata ba reconnaître ango. Balma mingi bazalaka nango bakata bala mibali bazalaka na ba edingwe. Telema mindele mingi bazala. Balataka ba goudir. Oka tala sapatu soki chaussure soki boot na semelle ya 10 cm. Nde babilo Nathalie Roma olata. Bazanga ba piercing te batongona ba tatou. Donc Nathalie adhéré secte wana bandeko nanga. Oui, accoutrement na elo ba nyonso ya bato bayebi, bato bazara mingi na poto, bako reconnaître. O bakuta na mingi na bato na bazaba sataniste. Botala bato ba rock and roll. Parce que rock and roll ezalaka musique mo satanique. Pona bato bayebi te. Rock and roll ezala musique mo satanique. Origine nango ezala satanisme. Balataka bazana ba forme mo balataka bazana ba buta mwindu ya minene balataka bazana ba piercing partout bazana ba suki bizarre compliqué bana mibana ba mingi balinga mingi kokata ba edingwe sko ezala ba telemi bazizara milaibwe bana basina bango do ba bela telimo ba jaro ela telia Nathalie akoma nango liko nango drogue. Les amis, pourquoi j'ai fait cette émission? Si j'ai fait cette émission, je vais interpeller les parents. Papa, maman, wana mwana na yo ba pesa yo message pour na ye depuis bo mwana parce que Nathalie tanga pesa ba témoignage na ye depuis bo mwana na ye ba prophétie ba message ye banda ko bimebele par rapport à son devenir. Papa, maman, wana mwana yo ba pesa ye ba message depuis bo mwana moké ba bilembo kutu peut déjà bo mona rango c'est comme ma fille elle aura 10 ans, c'est moi ici. Moi, moi, ça, que ça 10 ans. Moi, depuis na âge, ce qui a 4 mois. Elle avait même pas 1 an. Entre 4 et 8 mois. Mosel Nanzame, moi, ou t'appelles Congo Sika. Atelier, aipsika maman. Oyembaka, oui, mais. Moi, aipsika maman, oyembaka, bien. Abi, moi, nanayo, oyembaka, olekayo, yako sakarate. Donc, nzamba, tcheli kabona kati na ye. Musique, vous appelez passion na ye. Aloba na mama wana mwana akuti même pas na 1 an aibi ata koloba mama te bandeko mwana nga zaka soka tie musique bandiko yemba na ko bina ko pesa mino de fois musuna kanda donc eloko e procura ke joie ya ngwana sikoyo so na canaliser yete Satan a profité ya on a oloba na sali ka message émission opona ebisa ba boti s'il vous plaît o détecter talent mo na vie ya mwana yo ba pesi ba prophétie pour na mwana yebarake message prophétique tango zo bima surtout na public et si c'est arabi tumba ya kosakana te mama bukar mabolongo pour na mwana mama solola kana mwana yeba ko orienter mwana mama lakisa mwana nzela nzambe parce que elo musu ezaka nini boko sambela c'est vrai pour na mwana boko orienter mwana mais mwana il faut yeba nzambe parce que maloba wana nde moto kobatela ye omoni so ozo servir nzambe sans koyeba ye ezana ba retomber belé yango moni lelo et belé ba osuka na lubwako o se retrouver na vallée to na kati ya zamba po yebite Samuel azaki na temple ayeba ye mongongo nzambe te nzamba bengi ye akanisi Eli moto bengi ake pas souverain sacrificateur papa ngayo moi je t'ai pas appelé Samuel Aïsoki na pongi ayoki so Samuel aïsoso et pas souverain aïbisi non moi je t'ai pas appelé après aïbisi cette fois-ci sur yoki loba Seigneur me voici parle ton serviteur écoute ba lakisaka ye ko distinguer voix ya nzambe mongongo nzambe na ya nzambe te
Nde tango azongi na pongi babengi susu à répondre. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à lui parler. Bana biso ebele lelo baza na église me bayebi nzambe te. Bana biso ebele lelo baza na badona batala me bayebi nzambe te. Bana biso ebele lelo azoyemba azoteya voir même mais ayebi nzambe te. Sikoyo le fait qu'ayebi ko distinguer te mongongo nzambe na ya nzambe te. Aobunga satana oya oséduire akosa ye aolakisa ye babilo moko boye oya akozana confusion oyeba te ke oyo eza bonzambe te akomemama akozala emporté et le comble ezalaka nini bandeko satana azalaka neti mpuku aolia ofula osutukaka osi okomi na bapota ezoswa c'est ça le diable ebele basekarta na présence ya nzambe ye moko azoréalise te azoyeba te ke naza su te ya ebika ke no nzambe azoutilize nga bado ezosala boye na boye nzoka nde nzambe si akenda ntongo parce que il faut koyeba ke ntango nzambe ayaka na vie ya motu ayaka na makelele mais ntango nzambe abimaka na vie ya motu abimaka sans likelele akobima mpenza na malembe. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Bible ezoloba Samson voulait se venger cette fois-ci mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui triste. Mais comment il n'a pas su? Parce que Nzambe, tant à se retiraka na malembe. Bandeko, toana bana, o bana ba grâce, bana ba don, bana ba talent, eza bien, mais to lakisa bango Nzambe. Omimaka mwana na église par routine, par formalité, oui. Zalaka na temps, il y a moins exhortation. Lakisa mwana ke omoni vie, tala vie, eza boye, moni Nzambe alingaka boye. Tant on se retrouve dans circonstances songolo pa et puis kobonde la peka mingi pona bango, Nzamba se révéler na ba vie na bango parce que y a on est important. Likambo ndimela yesu za likambo ya quiconque croit. Donc il faut ça na révélation personnelle à Nzambe. So ça na révélation personnelle à Nzambe te ezamwa pas sur tâtonner. Donc il faut vraiment kobonde la ke Nzambe sa mwana ngangolu ayeba yo. Nzambe mimonisa na vie à mwana nga comprendre, à discerner, à distinguer voix na yo na ya Nzambe te. Mokili pe na makambo na yango. Ah oui, aza na confusion te. Et osunga bandeko botala lelo ce qu'est devenu Nathalie Makoma. J'étais étonné na émission moko kalate ay papa pimbo mabatuniye. Papsi mais kalozaki bien habité te. Nazara munene mingi, bongo te. Et pourtant elle était très belle, très jolie. Photo kutu tango bani moi ko temba bani moi ko changer moi moke. Tango penza za penza na mwindo na yo wana penza vous sentez que vrai chérie. Femme africaine, bino bobi biso ba femme africaine tozana moi misuni. Et ça là moi bien. C'est ça être femme africaine. Akoma mutoro keno kati sara mabumu. Akomi on dirait ce qui chombokila, on dirait pour na yebo ende bien, bandeko, liko nango putulu ya kosakana te. Tant on a les photos na okaye pasi makasi nga lobi a Nzambe batela biso, batela banoto obota, nkolo sunga sinote ki adiki beni, bandeko, bota la groupe Makoma ebanda kopesa bato esengo. Groupe Makoma oyo a Nzambe na ngai satana mabe kanda lobaki olongola moto à train effectivement longola moto à train parce que Nathalie ndem to azala moto à train taba longoli moto à train bandeko groupe ekufi ba meka obimisa album moko je crois après départ na nazala nango a titre on ezala nini Lobo Nzambe ezala pe bien, ezala penza bien mais le fait que Nathalie azate parce que yende muto azaki neti na éclat. Do yende muto azaki neti soto lobi to utiliser ba langage na biso ya ba Afrique to ba neti yende muto azaki neti na nkodia ya groupe. Do yende muto azaki na lupemba voilà ya groupe. Révolution voilà, titre album en révolution. Je crois que Mimi mi balé mi bala après ou moko je sais pas mais moko na ngo eza révolution n'est la rapé bien na zana on anda quoi
mais le fait que Nathalie azate bandeko yende mutu azaki na lupemba katango ya kei bandeko makambo ekei masolo ekei même dans nos familles na babano tobotaka bandeko mwana na mwana ya na grâce na ye ya na bana muso mwa liboso te mais yende likonzi ya famille ezalaka mwana ya na lipamboli na ye Michel bakenda za mwa liboso te mais lelo o bandeko nyonso famille nyonso bazwa kombo bakende pourtant bakende za no ya famille te bakende za kombo na ye personnel neti disons neti kombo famille za kalongi yesko bakenda kalongi sko bango tu bakoma bakenda Paul bakenda kombo Paul ezala bakenda te pourquoi là tango parce que son frère nde mutu abimisi famille na anonymat mambango ezala ndengo wana siko Nathalie mutu azaki na lupemba na éclat wana na gloire wana ya famille Satan a réclamé kaye mutu mususu te po eba ike no makambo ezande pa na ye nda akitisie Nathalie akoma mutu kosala ba featuring na ba papa Wemba Nathalie akoma mutu kosala ba featuring na ba Werason bato toyebi bandoki minene ya musique dite mondaine ngia ma dragon mutu wanga nango te et c'est parmi bato bana kisi ya dégâts non ça le kaka été ben oui parce que c'est que c'est un monde moko oyo po bayiba yo eloko to po bakotisa eloko mabe fois par excellence c'est ça sexe déjà modèle to yebelaka papa Wemba modèle to yebelaka Wemba featuring na Nathalie obika obika te akobika te Wemba oyo lobata Marcelo Wemba Marcelo Wemba Marcelo banga pe bat obika te regardez ce qu'est devenu Nathalie Makoma. J'étais de passage les amis sur Facebook. Nathalie ba photo Nathalie ba commentaire naoki ma encore kongola zala ne muto mawate ba kofinga ba ya koseka bazoseka ba ya kotonga nzambe nanga et pourtant c'est une âme on a besoin lisungi quand na osenga na bino to bondela pona penyele to bondela avant que le pire arrive azana récupérable ba Nathalie pour ne pas dire impossible nzambe nde mutu ana liloba suka mais ba niveau ba Nathalie ba komi moins compliqué. Je sais que rien n'est impossible à dire. Qui sait sera si ateka ama? Parce que son mutu si ateki ame silie ba mutu so si ateki ame silie bon on a sauté. Ben je vous dis vrai. Pourquoi? Parce que loko salarié mutu bon wana. Ezala na kati ya ama. Siko so bazui amba longo le o combien insensible. Yango bon mona batu loko ba kofi malgré tant de messages. Mutu penza lekita msu na réseaux sociaux zui risque lekita msu na TV. Ebele babenga kofi na numéro na ye babenga ka epe même que non mopa ou encore je sais pas papa tout ce que comme nyo c'est le coup na message moko na part nzambe tam ayok misusu pa yo kaka non nzamba lobi c'est le moment parce que ozasu na mikolo belete faut bon la motema bandeko ebela ko sala kofi a sali presque 50 ans de carrière Aoko 70 ans. Kofi, je crois 68 ans boula o. Atika na mikolo boni ya vivre. Ako na grâce pour akoma na mbula ana. Attention ako kisa 90 ans. Atika na mikolo boni ya vivre na mokilo. Siko dites-moi, et bela bambongo amassé parce que c'est un millionnaire. Ana banda ana nyonso. Ablala basia forme tout bolimbisa. Donc il a goûté à tout. Ce que dites-moi, ni n'a pas ko peksa ko faire bon la motema parce que a saline. Pourquoi? Ah mekenda bakomaka insensible. Ezani tu muto ka sou pas cité. Ato betieli bende ayoka ngote. Parce que eloko sala muto ka passe ezalaka souté na nzoto. Donc am so que été kami ke esili. Esili. Et puis bato wana bakoma bato mo bazasuna ba mawate bazasuna ba mawate. Donc kutani na couloir oleka yo. Am do balongola bango eloko na so esi elongwe kei oyoka mawate o
Déjà yo mona omi yo kela maote bongo mutu mususu oyo kele maote. Donc bandeko na ngai pona chiter na oloba pe na bandeko surtout ba na nzambe to intercédera pona ba perdi. Yesu alobi la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez afin que les maîtres de la moisson envoient des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi il nous a demandé de prier? À quoi au salon il y a des choses où ceux qui au sambeli tinzamba au sate. Exactement parce que c'est incapable mais parce qu'il faut yo sambela. Dieu c'est un Dieu de principe. Et là bah mamsou marchera ka bongo. So bondelité pour la situation na yaya. Nzamba ko changer le côté malgré zomona malgré yebi. Tu dois prier. Bande auto bonde la pona ba perdi. Oebi na opeso secret ya vie. Cause l'intercesseur. So intercéda pona bato. Nzimela ngai. Ezalaka na lifuti ya kosakana te. Epa na nzambe. Ya kosakana te. To bonde la pona bato. Omoni ozwi tango osambela kana ofuka ma po prier pona vie na yo pona zwaka ta robonde la pona bandeko pe misusu o bana ba problème o ba ebi nzambe te o bana ba difficulté bana ba situation compliquée. Quand tu prends soin des autres, toi aussi on prendra soin de toi. Eza ba loi moko ya nature. Ya ba loi moko eza ndengwana. Donc oyo zo sala on peut ka yozo ngelo. Dans la Bible on vous mesurera par la mesure dont vous mesurez. Donc c'est un peu ça bandeko et puis c'est passé et puis si ma comme Nathalie na baeta o. Mais nzambe rien n'est perdu, on peut toujours prier pour lui nzambe moko ayebi. Mais maman papa kozela te lobi ndeko na yo mwana na yo moninga na yo akoma boye poko luka nzambe avant mabekota de place il faut obondela nzambe. Vraiment toi ba ko orienter bana na biso par rapport à ba grâce ba tala ba don ba potentiel ba anango pour lobby baza venir à lobby o ko na nzela ba minimo obika. Imaginez si ce groupe existait toujours jusqu'à aujourd'hui. Balinga bazala na impact nini. Attention balinga basi la succès problème te parce qu'il y a un temps pour tout mais mot vent o ba yaka nango wana bandeko na ngai. Nzamba songa biso. C'était ça. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta Sika. Quant à moi, mon numéro balasima de bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.